Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ba maman veut vous avant bilambo et ya bazalaka déjà kolata bilamba. Et ça bilamba liboso te bembala ta na vie. Donc lokola mwana abungi to pe mwana sali mabe ba eba kubomba mwana. Ba mona coquette lokola bana na bango pe baboti na bandako. Mwana pa ko salo mabe ya kana mwana voisin te. To pe na mwana mbanda te. Mwana yo boti pe na libumu na yo a ko salo pe mabe. Ndengo protéger mwana na yo, il faut protéger pe mwana mninga ponza balobi aimez-vous les uns les autres. Oui. Tozobo yande ko exposer mwana. Et c'est quoi le problème est ça maman responsable maman Mélanie voilà. Azana mille raisons ya ko silika. Eza mbongo na ye, eza motoki na ye. Ozoyoka. Mais façon ya ko memela yango nde esika mabeza. TVZ ya binote za ya mibali na bino. Ezaki na ngo ya binote. TVZ ya binote ezalaki nde TV pona mibali na bino. Na kanali ya mibali na bino nde biso to ye bibino. Bon bando leka na TV pourquoi vous garder na mnoka dignité na bino na bakwe na bino oya yoki mawa atindeli mutu oya yoki ma atindeli mutu c'est vona ba leka na émission pourquoi papa te la réputation mibali na bango osoyoka papa te la réputation mbena bo leka na TV pona nini ba mama ya pona nini bino bozo benga ba mama ya ba veuve ba leka na ba émission ce n'est pas bien. Pourquoi bani soki biloko wana réellement biloko parce que ils valent ni na ba bilamba. Si réellement coquette ça consciente que biloko bato bayiba te après ça. Soki bayiba aleka na TV soka biki aleka asenga pardon et sili. Non deni expliquez-moi non. Netingana sepelaité. La sepelaité na réaction ya ba maman veuve. Coquette aza mwana na bango. Yane bana na biso to boti. Mwana mususu aza asali mabe au reprocher mais tant mususu a lâché le kamoro et pesi au passe. Mais quoi aza mwana au protéger kaka. Ouais. Rôle ba maman na asali koli na bonne foi. Kena soutenir ba veuve moko be bazanga mibali. O bazo boko ba orphelin na parce ba yebi réalité à RDC. Oui. Ya mboko na biso. Na ba difficulté autozana. Monte mané fo mwami atinde la bango eloko commissaire la bango eloko na ba. Pour émission et paraît-il coquette ya sala ki de émission. Et toucher maman wana lobi na sala donc classe prière mais na comprendre phénomène na mafutate. O finga pourquoi? O finga la bango nini? Basali yo nini? Ata beza ngo boluka na TV. Beza po ba chaîne mata. Boli ba mbongo masumu. Ozodi ya mbongo me mutu moko azonyonga quelque part. O finga kiye, o minimiza ke ya zolele pa nzambe. Yo zoli ya mbongo zo bola mute. Ya kitoko te. Kapo YouTube afuta bino fin du mois. Deko mwasi pe ya mobali. Posanzo tezali moko ya ba 5 organes de sens to sengeli ko batela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque. La fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux peaux brunes et aux peaux marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, et cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa nini? Fondation GLB, zonga kizamba, ekota ki libinja, basoko, mandaka, mata, basangu. Tine yali, poani, koluka njete, esa la bino nini Déborah. Mafuta Déborah, esa mi la plate naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, bao. Mafuta Déborah, suka mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngai na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo.
vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Baladia Kevin et Panda Lekechu, autrement dit le mannequin de Kinshasa. Merci d'abonner tout au Botala Rabiso Nakati ya Congo Liziba TV, au Bolanda Kemiso Nabiso, ba vérité, au Yambel Rabino, ba artiste Nabiso ya Minene ya Mboka, parce que ba maman de Balinga Kemission, ceux qui vont ba côté l'émission, ba fondre ba TV na bango, ba côté vous comprenez que na jui artiste Nabiso ya Minene, en plein boulot, en plein tournage, je vais vous les passages, vous comprenez que na bima, na ngani ya lati moi et ça la moi bilinga zako beko leka parce que yango na zona lati yango vraiment na pesi merci les sous na ba partenaire na bon sponsor officiel wa sponsor ba émission na ngai mon papa Paul Fikipo na maman papa Paul Fikipo na maman Nathalie Fikipo aïe lo sako na yo kaka mais na ebité mugoni yanga pe ko ya mais na sina zwa roba kitoko ya pembe ya bazé maman Nathalie atindelanga na zwango pa ibakata. Merci maman. Si on a déjà mon battre travailler sur une maman Nathalie sur une papa. Donc il n'a pas que jouer dans la cité du fleuve kuna donc batika biso to tourner kitoko. Si c'était la papa pour le Fiki pour la maman Nathalie Fiki pour babi agence d'argent transfert d'argent ba tunyo so za poto tinambongo ke de Dubaï. On tinela ngambongo makamboka nyonso baza. FBT donc la victoire musikate dans aucun express na ketchu na zone pechu. C'est ça, et pas maman Nathalie Fikipo, na papa Paul Fikipo. Toujours merci aussi, na Bosanité, ya Gisèle et Tati, maman Versas, babi, moté magique, le prince Winner, mes condoléances, na bino, bazana matanga, votre père donne de Ronabango, c'est beau-frère Nabango, il y a un pesi, bango, mbote mkourage, le sous encouragé, bango, le sous, ya Willy Moucheni, na pesi, mbote misko zali, parce que tout le monde qui vient pas de quelque chose. Si ya Moulex, aigle noir, na pesi, mbote pe, ba maman, tout ya monde entier, bolinga, émission, na bino, ba vérité. Oh bosse pe la vraiment na kati ya Congo Liziba TV nga pe na linga bino ba bi ba ko meka ba ko kokate me ba ko landa ba ko kokate me ba tika ka ki diba ba rêver parce que les ketchune on est sucré voilà ma cam tout ça honnêtement maman top et ça il y a ba ngana za camarade notre za maman na yo ala maman na ngana camarade ngana zo benga na gangi la ngabile ketchu ngana maman na yo ngana za ba artiste na te ba kataka ash na katikati non ngana mukolo na maman no maman elle ketchu za lokele donc nga maman na ya ko defate voilà top to zipeta Hollanda yo mais to occupé na ba parce que tout le plus actualité ya coquette oye ningisi mokili mobimba oyo sali vraiment ba un peu trouble oyo kangi YouTube na ngana so moi mokie parce que na yeux parce que ça était en Hollanda ya resorte parce que fait tourner nous autres zala qui bien top lelo likambu ya Zozinga Award et autre collègue auto moni ba pesi ba tobe ba mérite quoi nous on pensait que peut-être top à Zalawana mais belé ba cheko na catégorie ba second rôle parce que tu vois tobi que top par exemple maman joue ka Coco ya Yale qui joue ka ba catégorie union sur tout mais le quoi le ko Zozinga Award ba ko considérer ka yote top ba ko bimaka te o mari pas bimité ba ka taper bimité ezake besoin. Pourquoi vous avez considéré que vous avez des jeunes qui sont comme on est maintenant qui va trop fort, c'est qui on est bon. Là, je suis Zozinga Award dans les années na ba jeune tolo. Ane pour le soumis bangete. Ce que tolo bani. Pour ça on doit considérer. Il faut considérer. Ça on doit considérer na yo. Il faut dire qu'il y a quoi na it. Vous comprenez? Donc on va considérer ni ngaiti na lo bayanga. La peine ça notamment peine à quoi na bango. Vous pensez ba 20 ba 30 diplômes qui méritent ou bien ceux qui bani. On débat royer. Ana ngakundati. Ndenge on a qui comme ça idée à bien. Idée c'est bon. L'idée c'est bon. Mais façon ya ko salela yango des amabe. Vous comprenez? Attends ba pays développé tout le monde ni pas ba pesa mutu 8 trophées. Tout le monde a monté. Attends ba pays développé. Tout le monde a été, soit la qualité à Moutouana, pour commis na diplôme du mérite, un bien trophée, pour présenter un public, pour passer au talipé battu sous wana pour passer. Moutou quoi maman le sobo qui est passé, ce qui trophée en haut, na rôle second, maman loso. Bah yaya o yobiso so tala bango na TV, tout respecta kabango. Maman Chako ya Jackie, elle était là présente. Tant bazo pe sa maman loso ya Jackie azawana. Ba bengi était, ba pesi était. Et ça manque de respect, manque de considération. Et Baratapé Azala Kiwana.
ya kitoko te soki moto amérite eloko na ye pesa ye mais kolinga te osala lokola ozolinga nayebi te so bazopesa nde mbota likwasu obeso mpe bazokorompe mpona kobatama mpo osala basentiment moko boya po obima nango liboso sikoyo neti nga nde nga azaka nanga motema mokuse so nazali sur place wana babilo mosusu eleki boye oflashe obimisika cwa omoki elinga esa kitoko te elinga bimaso na youtube kuna ako mikolo internet ezaka bakombo baartiste comédien mama top asalaki mama top jalouse mama top contre moto antaninga bimisa sujet ce n'est pas bien en tout cas nga azali nanga contre l'idée c'est bon mais façon de bobongisa ngo wala bobongisa ngo pe ngapelo kona za songi pas songi mais quand neta ba chaîne youtube mete point te ba meilleure chaîne pas meilleure chaîne mais na ndenge siko ya ninga ba émission ba comédien ba kati ba chebiso neti ba kati ne ba neti ba tumba et puis mite point et ba senti tenga ba ki ba benga nga lisusu te neti ba chaka ngate na royate ata to émission ata na osina za 11 ndeni ba chaka ngate pour na royate donc ina ngate top tara na lata kitoko verse avec ngam na ozo parce que yo zalaki quel sabotage avec 2019 si 2020 ngana bête émission quand tu matin na ya bwe apesi ndeko na biso dina na bité dina fa botia na bandenga ba théâtre côté ba émission fa botika biso il fallait botika biso bon les a faute mais félicitations ba artiste so bazwa ki menga bo benga nga sauter taka na lata veste kala ba respecter même pas tenue de vie taka Omar avant nous pendant li bande teli azuite Omar azuite garçon a sollicité prêt à tourner chaque semaine chaque jour parole tout à salaka mobile na bino leki na bino na bino tout à sala bon eza pe gravité to de baka mais top na ngé pe ko ka mobile mbinga mo ebimi na ebité maman top est-ce que ça na problème na ba jeune artiste biso ya basi parce que ba jeune sozo avec pour ka yo na saka émission mo ndazo loba likwa likambo ko lobela top ngai top toi vous en relation de na actrice na biso Aminata à sala théâtre son père surtout dans la relation nini vous avez un problème toi likambo ngana ke zana problème na son père a zamona ngana ko zana problème na ite ya lobinga sans problème na pour na ngine c'est Michel quoi que lobelo quoi na éviter na mekina retourna parce que na kana ba ka info na zana problème na batarila ya rana ngate na ke zana problème na son père en tout cas conscience na ngai reprocher ngana elote na éviter na problème nini na éviter na problème voilà on a problème te to qu'il n'a actualité na biso top le to yebi ma oye na internet lo et ningi c'est vraiment monde entier oyo vraiment et ça vraiment belinga à propos ya ba veuve à propos ya ba colis na bi golandi oza oyebi mamde zo dikana kata YouTube komona ke basi ya ba artiste na biso ya minene ya mboka o bazape ba icône ba pa dudu ba pa che ba te belé o mona ki basa mongo to yamba ki bona kati ya plateau na biso ta mona ki na likambango ba leki na plateau ba o réclamer biloko oyo ba tindela ki bango ça fait 2 mois ba zuite et pas artiste na biso ya minene o ça peut fierté ya génération na e makoko o yamba ki on ndeni expliquez nous ngana sepela ite na sepela ite na réaction ya ba mama veuve coquette aza mwana na bango yande bana na biso to boti mwana mususu aza asali mabe o reprocher mais ta mususu a lâché o likamoko bo et pesi o passe mais quoi aza mwana o protéger kaka rôle ba mama na fallait ba sala yango le quoi ba tindele bango biloko ndengo lobi 2 mois coquette a commis biloko na bango te nde na poto bazalaka na mutu so atinde eloko ba vérifiaka mokolo biloko amonile musu jusque là azo soit appel à remerciement par exemple akoluka a vérifier ta musu a vérifier ki ba epse que non biso to moina biso eloko te mais bango niti bino bata presse vous rappelez mabe il fallait pas bobenga ba maman na ba veuve bolekisa bango na TV papa na ko réclamer bilamba na kati ya TV et ça humiliation et ça elamba mutu alataka il fallait que ba maman na ba se respecter ba fana na ba kana bandako coquette asila na mutu atindela ke bakoli
ndenge azosalaka na ye bavideo wana koexplike na détail mpe koexplike na bapreuve par rapport a monene ya koli oyo ye atindaki basila na Coquette apousse mpe baargument na ye toyeba biloko ya bato eza wapi normalement. Selon témoignage à Coquette, bato misusu basi bazui lokola mwasi adadi badelape na bato misusu na yebi te neti nga dans tout ça na yebi ate bande na suka na ngote soki tozoloba kaka mpo tobota eza neti dada azwi problème moko boye nakoluka koprotege mwana mama moboti aprotegeaka mwana ndenge moko mpe tozokota ya Coquette toprotege tokoexpose te mpo asali mabe mais quand même toprotege quelque part mais na basuka nango tozobende matoi prochainement kozongela bêtise te omoni mutu oyo abimisi eloko na ye asali koli na ye na bonne foi kena soutenir baveve moko be bazanga mibali oyo bazoboka baorphelin na mpasi bayebi réalité ya RDC ya mboka na biso na badifficulté oyo toza nango motema na ye efungwami atindela bango eloko komisela bango eloko na bango mpo émission epareti Coquette asalaki nde émission etouche mama wana alobi nasala komisela bato eloko na bango bon ntango biloko yango soki mpe soi-disant ekomi te sikoyo ifale koluka kaka manière moko boye ya koyeba kosola na Coquette mpona koyeba kotrouver solution mema meli le problème c'est quoi omoni même na justice même devant Dieu okozala na raison mais façon ya agissement na yo bien de parler na yo raison na yo ebalukeli yo tort oza non na raison mais babalukeli yo pourquoi pour façon omemeli likambo yango omoni na miniti oyo Coquette akozala na tort mais eza na bato ebele bakoma opesa Coquette raison pourquoi benjir eleki benjir peut-être na public peut-être parce que omoni lelo top YouTube aza monde eloko ekotikalaka te ekolongwaka te des années azaka wana obota bakokoli yoko baokuta yango YouTube aza monde kuna acte wana bamama ndeti babike ndeti mwasa papa chef mwasa dudunga fura oyo babengaki Coquette babi biloko eza pa Lolita bake kuna 2 ou 3 fois boye bazozwa résultat te na kawana nana selon explication ndenge bango bapesi explication peut-être ndenge ezaka boye oyepa napesi yo adresse nanga navandaka na 1001 peut-être yo bosanaki 1 oyo olukinga na 1000 soko okomi na 1000 omoni nga te fo benga adresse opesa nga balobi numéro yango yango te nayebi te so babengaki Coquette babengaki defo mobimba pourquoi babengaki defo mobimba nayebi te réaction ya Coquette ezalaki nini et puis azalaki nini nga problème nanga eza Coquette tozobeteli maboko te mutu abeteli Coquette maboko aza te mutu mpe akondima na bétise wana te ke moninga asali sacrifice na ye mpo apambolama mpo na retour nango azala bénédiction ezouta epai ya Nzambe olexele bénédiction na ye mopanzi aza te tozoboya nde koexpose mwana eti kaka problème eza yango wana mama responsable mama Mélanie voilà aza na 1000 raisons ya kosilika eza mbongo na ye eza motoki na ye ozoyoka mais façon ya komemela yango nde esika mabeza il y a 2 mois ata une année basi baveve wana bakoleka na émission pourquoi babatela baréputation mibali na bango ozoyoka babatela baréputation mibali na boleka na TV mpo na nini bamama ya mpo nini bino bozobenga bamama ya baveve balekaka na baémission ce n'est pas bien botika bango bozotia biso neti na baconfusion biso c'est presque tobengi bango te nga azala hypocrite po mama Mélanie wana azobengaka mpe bino si abengi aexplike ndeti bino ozoexplike oyebi abengi aexplike mais kasi yango moto azaka mieux placé ya koexplike makambo yango eza ye moko mama Mélanie nga naza presse naza au milieu du village naza mpona moto nyonso oyo apesa message ne nga Kevin Pandele question nakolekisa ye nakozwa parti pris ya moto te ki ngani non top Coquette ngai avant babenga nga ezalaki mwasi absence osi moto abengaki nga abenga telefone abeza mposa asala émission sur makambo oyo ezoleka mpona bilamba na bango c'est ça apres nabengi Coquette yebisi nga lekechu yamba bango Coquette desinga lekechu yamba bango baloba po ata lobi ata jour mosusu nga na tosala émission mercredi to semaine prochaine mais bazela omoni nini
Oui. Émission salami, boya kofinga ba fingi, boya ba titre coquette moyibi, muto ko emilie, muto sasali asali. Déjà afingami aza salut, aza humilié. Mais to katana li kamango, to j'ai la peine en réponse à coquette. Ayoka mato yimi balé. To yeba po li solongo banaki coquette na mama wana. Biso to zala ite. To zelana no coquette pe, nzamba sungai abika ko mabie, akosa l'émission. Po, ba que ça te biso de to vandi beto benga coquette te non? Tozo bekneti lona to nga solo na coquette. Tozo benga et tozo talise pe ba réalité ya vie ndenge zala. Okoyo okutana ba problème moko na vie. O lukando ka vie njoka yo moko mdozando ka vie na. Oko sala problème moko be babiloko e ko lekaka na ngolobi. Oyo zo no problème po oya lobi non. Ozo ba mama vevu avant bilambo e ya bazalaka déjà kolata bilamba. Et ça bilamba liboso te bembala ta na vie. Donc lokola mwana abungi to pe mwana sali mabe ba e ba kubomba mwana. Ba mwana coquette lokola bana na bango pe baboti na bandako. Mwana pa ko salo mabe ya kana mwana voisin te. To pe na mwana mbanda te. Mwana yo boti pe na libungu na yo a ko salo pe mabe. Ndengo protéger mwana na yo, il faut protéger pe mwana mninga ponza balobi aimez-vous les uns les autres. Ozoyo. Mais bande qu'on a biso ya presse pour que ne mabe. Et puis YouTube et que ne mabe kama coquette. Chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Benjir chaque jour, benjir na benjir kakaba comédien. Yango ngana zo ngana tuna communauté congolaise ya la raté, existe raté. Pour nous télé la biloko. Même ba diaspora, o bazala ba télé ma pour na solution. Côté de maintenant problème monté parce que l'honnête va diaspora ba tomboki ba na pote belé vraiment ba tomboki o bazo nga ba fina ba bingi ba comédie ba fina ba bouton parce que il y a des chaînes YouTube belé ba désabonner pour na makampo ya correct parce que les autres qui bien té parce que ti maman zo là il y a des commentaires pas désabonner kana makamba coquette té ben jir nyonso zo le ka mutu soka leki na YouTube a fingi mutu ba telema batelemaka pour respect zate nga mwana moko mukebo ya kale baleka na tebe finganga na yebiete e bandena suka meto na memaka na justice ka bata poto misusu na bamona ka mabe metanga fingaka mutaloba zate mais mwana ngo lelo akoma ba pardon o na zolinga na sala base est-ce que ba sala base en bongo kadi ba diaspora batelema po bango batelema ka so problème za batelema ka ba trouver solution en tout cas ba diaspora chaque pays ba diaspora baza communauté congolaise c'est ça. En tout cas, l'amour, tellement pour un problème à RDC. Bah comédien trop c'est trop. Ko finga eleki. Ezaka ka muto avandi alamu ki afingi muto. Muto avandi omoni chroniqueuse moko bimisi titre ya mabe ko finga. Pourquoi? Et qui to côté. Neti mona moi sur mon na été soit chroniqueuse na Londres. Afinga de coquette ya botama. Abotama tatana ekoko. Mama na e azalaka moyibi. Abotolaka mobile ya bato. Est-ce que biloko na biso to na besoin? Pourquoi to roko matina niveau? Si ko neti to roko matina niveau na biso to beta maboko. O mo que to déborder. To déborder ça qui to côté. Ata tata na za koko mais botika même muto za. Ya mona resika mama na ba concrète zo yiba. Siko yo moko yebisanga yo za muta presse. Benjiri ya boy. Ba beta kama maboko. Siko na kanete ba mama. Poka na bilamba. Ba mama de tia diaspora o lelo ba tomboki parce que les autres qui m'a parce que neti o désabonner na ba chaîne ska kokete oleka. O sengele neti nini pas ba diaspora surtout ba mama ba fatu ba landa rabino o balinga to balinga mama ni mama message na oyebisa ba mama mama azalaka na motema munene. Et puis je ne pense pas ezamba la liboso mama Mélanie en sala koli na ebité abezaramba liboso ezamba la liboso te eza fin du monde te paquet akati pe mama Mélanie maboko te asilisi pe source ya mama Mélanie te la vie continue soki coquette aza sincère ye moko nengaza akosa biso mais akosa conscience na yete ba mama bolimbisa ye bolimbisa ye toza bato mutu amo centre na mokilo azate biso nyonso tozotambolaka na kati ya masumu saint azate yango moni nzamba recommanda biso ke limbisa moninga na yo mbala tuku sambo na sambala za donc mbala ebele mpona kolakisa ke yo mpe balimbisaka yo donc bolimbisa koketi makambo oyo esila
ezokende mabe biloko omona mokomzu mona bato boye bu akufi po soki eleki ebebisaka ekomisaka moto mal à l'aise bo moto bato akufi mpona nini akufi mpona bilamba tayomo bana poto biso nalobaka yanga tolati bagriffe bana poto bandi olatisa biso lelo te bacomédien so totali théâtre ya série ya bathéâtre de chez nous ya bagroupe salon mpo bango nde bazalaki exemple na théâtre oyo le biso tobandi ekareza ya molai na oyo ekomi lisusu lelo bana poto basala biso bakoli bavalise banini bana poto bamema biso na baagence nyonso mokili eyeba biso mpona bana poto mona poto akoregete lamba so mpe ndeni te mpo bamesana dia makambo yango kolatisa biso bandi olatisa biso mpe lelo te bana to bani misala tozolata bagriffe nyonso oyo oji oyama moto oyo tokoyama oyo soki versase oyo soki nini bana poto balatisa biso toute sorte ya bagriffe bakomi de site komo baye eza mpe mbala liboso baotinaka biloko mpo bacomédien bozomelaka bango mais so bazosala yango batika bacomédien so bacomédienne so bazotindela bino biloko ya baveve kako bien ya bacomédien tekela yo nasalelanga eloko boye otika boye netinga mama mo na Londres abenganga mpe apesa actrice moko be atangenanga na nkombo ne apesa biloko nateka ti lelo amela ye mbongo so natali komo actrice ya boyebi moto akala mpe na théâtre nkolo bacomédien mpe totika biloko oyo confiance oyo baninga baopesa biso mpe tozongisela bango yango tobimaka yanke te omayanke na eloko ya yo te moto apesi eloko apesi confiance yo mpe ezongisela ya confiance monde etambolaka bongo eza bien te kofingaka nga kofinga nde esala bien te kofinga ce n'est pas bien koketa otala biso na émission oyo okoloba nini soki biloko wana réellement biloko eza parce que biso balini na bilamba si réellement koketi aza consciente ke biloko ya bato bayiba te apesa soki bayiba aleka na TV soki abiki aleka asenga pardon esili elo toloba na yango soki aza consciente ke bilambo mama na azolobaki amona ye alatango eza bilamba mosa sans souci mponga nde nayoka bakoli yango le eyaka balobaki coquette pa pona soki pa pona si eza bakoli nyonso image ane ezonga bike bakoli nyonso konini bakombo ya bato badelape basi ya baveuve nyonso ozalaki libanda bi coquette oyo kosepela nango zwa pona lata kasi yango naseke yango na bana kofungola te oyo bafunga oyo bakombo oyo ya libanda mais si koketa bien moni alati na nzoto ya privé ezalaki bloqué misusu ya privé nde amoni koketa alati na nzoto siko na kao tomoni afongoli sikoyo ya bato alati abiki nde ozalaki kayokanga mais to tomoni mwasi adadi kitambala oyo azalaki mpe motu na yo ozaosola très bien ozaotumbola na mingi koma mwasi na ye ma Gisèle aleki na tv abiki ekoli eyaki ya kofungwama naka na sikoyo eloko yango tooloba na bama Gisèle toyeba kobomba bana so mabe eza boyeba kobomba biso tosalela organisation tozosalela Dadi Pierre Tombali tosala au nom de l'amour po aza ndeko na biso tovanda na Dadi toseka na Dadi tolia na Dadi lelo nzambe asepela asala volonté na ye ndenge asali mais lelo tosangisi mokeka oyo nzambe apesaka biso tosangisi l'union fait la force tosalela Dadi Pierre Tombali tosala au nom de l'amour bango mpe bakosupporte biso te poani to bandeko mibali na bango ti so tosali mabe bakanisaka biso pata na bolamu moko te so tosali mabe babomika moto babi te bawana baza batata mwasi ya bana il faut koleka na TV bosambwisa bato faut leka na TV oloba kitoko te eza bien te yango eloko nga nazoboya naboyi nde kofinga naboyi nde kosambwisa le reste soki moto asali mabe azomérite mbano na ye mais ya koleka te mpona kofinga nde mabe pourquoi tomboki kobikotela mwasi ya pulula siliki kitoko te bani mpona ye pazo eza très fâché abia mabeza bela koloba mais soki abia loba makambo soki eza ebele ya koloba il fallait azela moment nango aloba koprofite koloba ngo te kana makambo ya coquette pourquoi kana se ya makambo bilamba nde yango olingi ozwa occasion ya koloba ngo zela tant vuli nango ntango ekokoka oloba epuis boza basi oyo mibali na bino bazali bastar kolekaleka na TV mpe kitoko te ezokitisa te TV eza ya bino te ezali ya mibali na bino ezalaki nango ya bino te TV eza ya bino te ezalaki nde TV mpona mibali na bino na kanali ya mibali na bino nde biso toyebi bino bobando lekaleka na TV pourquoi bogarde na bino ka dignité na bino na bakoye na bino oyo ayoki mawa atindeli mutu oyo ayoki mawa atindeli mutu c'est ça koleka na te omoni YouTube koleka mpe mingi ekitisaka yo ozokanisa ndenge ozoleka lelo ofingi
lobo fingi yo yank so le bien balukela yo oko pakata et a bien te ko fingi akamabe. Voilà, merci na batutu bali sur na kati ya Congo Liziba TV au bali émission na biso ba vérité boyoki top tout ça que moi parce que ça a plein de boulot, ça a plein de tournage so ko voyez kapo éclaircir biso na makambo o ezo de na kati ya Congo na biso na makambo o ya coquette vraiment to senga ndiko na biso coquette so réellement biloko anezali benga ta mosa pulu mosa nani zongi sela ya ta biso moko bengi ngale kechu to ke ndiko tika biloko to zongi c'est bon parce que ezo sala bien te ozan de quoi biso parce que moni mutu pas tika biloko ni azo le la pona biloko na ye na bino ba journaliste bozo finga bozo kota likambo etali bino te to za au milieu du village finga ndema be otika ko finga bazo finit ba journaliste ba finga nini. Et c'est pour moi que tu bino. On m'a fait des landings, on m'a eu jeune femme, elle me fait peine à moi. Mais on n'a qu'à finga. N'était blandine ma fouta. A fingi ma bé qui to côté. Ah, ça n'a pas bien Gabriel. Blandine ma fouta oyo a bota bana ba sambela ka lokole loko mzudo lokola. Blandine ma fouta na bana ne eza lokwa nganga boti ba pasteur. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui la poso le quoi ya nyama, le kola ya nkewa, lo kese to bengando. Dr Guilain le Bourgeois a zo zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye basuwa. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Osuwa. C'était Guilain le Bourgeois pour voir l'opposition. Oh! Pour vivre parce que pour les enfants ont besoin, ils ont des places dans mon coin. Pour finir. Les peines de beauté. Olingi bando benda beauté. Oza na poya ba bébé. Oza vraiment taille bien. Trouvez-nous sur Boulevard Lumumba, sur arrêt Bethany, en face de la Roban à Massina sans fil. Irlande, plus 35, 38, 92, 31, 56, 48. Angola, plus 244, 93, 25, 59, 415. Cabinet cosmétologique Dr Guilain les Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Non, attends, classe, prière, mais n'a compris un phénomène à ma foutate. Au finga pourquoi? Au finga la bango nini? Basali nini? Ata beza on luka na TV. Beza po ba chaîne mata. Bo li ba mbongo masumu. Ozodi ya mbongo me mutu moko azoni yonga quelque part. Au finga qui est au minimiser que ya zolele pa nzambe yo zoli ya mbongo zo bola mute. Ya kitoko te. Kapo YouTube futa bino fin du mois. Voilà, merci Nabadoto, votre télévision Nakatia, Congo Liziba TV, Papa pour le Fekipo, FBT Missane, mon sponsor. Merci Nabana tout, babi bientôt là, tous en Nakatia, Turquie, na Istanbul, Bozé la Bisso, Bana tout ya Turquie, tous Eki Mobimba, les Gestos Alawana, l'artiste Fifi Firenze, na l'artiste Msoto ya Turquie, Bozé la Bisso, Egosa la Bicho bien, Egosa la Pebino bien, Bogali Bongongo, joyeux anniversaire Nayo, Sele Mangaya na Pesio Mbote, agence Valimbala Cargo na Pesio Mbote. Vous êtes belé Kenny TV, vous êtes belé c'est le Mangaya, Mamadou Blanco, tout bolinga Kevin n'est pas dans les ketchou, Turquie, tout ça, message zani top, tout comme j'ai na souka, il y a des souvenirs à biso, tout comme ça, après, tu veux que tu écoutes na dimanche, pour na ma solo, il y a Dadi qui t'emballe, na Pierre Tombal, les Arabiens, message peut conseiller na population, ça peut na artiste, surtout concret, peut na mabang ambala moko. Donc message rose à la rara, tu es bana bolinga na ba congolais. Ba congolais vraiment RDC bolingo ezati en soi bolingo ezati tozaka soki likamuke bobimisi muninga na poisse likamuke bobimisi na boyeba obomba batuté ce n'est pas bien bozaka apprécier ko finga bokamata bo mami ki ka fumba titre liambongo na yo ozolia ngo avec conscience ko liambongo te po finga abatu mbongo wana e bandoganga po mukolo oyozo mukolo oya pesi po yozo mbongo na jali sumo po fingi mutu ya mbongo nzamba yebi yango fungola YouTube na yo lia mbongo na voix normale osali émission na bien osali makambo na bien olembongo mais so ezaka pona ko finga bato 99 jours ezaka ya moyibi un jour quand yo finga yo pe ba finga et ya kitoko te
tolinga ndenge solo toza quand même bato to na ba défaut mais toi pe na ba qualité toza kana ba défaut te koketi pe azaka na défaut te po asali mabe non ape na ba qualité ne koketi zo misa pe mbo na enveloppe aka tali ba vef atali ba orphelin les hommes na propre frère na mais tant mabe ye to e ba pe ko zipa mabe po nzambe pa limbisa biso to bake kana ekulusu te po asali mabe moko non to bomba epe il faut to bomba jamais pas tout nous va rejoindre qu'à exploiter non il faut en a quelques personnes va bomber peu au peu robimser vie marche à cabo. Merci. Voilà. Merci na abonné tout ya Congo keke dédicace na bato boaka. Na pesi mbote na tete yondo. Ma petite sœur propre na Katia France. Mon alimba tongo mbote na yo na petit frère nanga Michael Bamato balobi yende 100 kg. Michael Botaï Bamato na Katia Texas. Donc na États-Unis na pesi mbote na ngana chonchon balobi chonchon bokulaka mwana mongwa solo chonchon bokulaka na kati États-Unis pe donc bambote na yo bokulaka mbote na ngana Karine Manessa pourquoi pas Mayaya dada Mayaya à moi d'être asana mbote na ngana DJ Mpio le garçon magnifique na chameau qui ma fille à moi pourquoi pas na Yoyo Belmira balobi la Rose Télévision maman fille. Merci. Voilà, on a pesi na chamoke na pesi moto bisco zali. Oui, bela ki wapi. Oh, lembati. Yo patalo. Moke, papa moke. Ya le moke. Famille moke mobimba. Famille moke mobimba. Dada yebi masolo. Ale moke. Odo tu linga Kevin panda la ketchunga pina linga rabine na sima kamera yaki bloodinga ndu la derrière caméra, réalisation, montage. Domitil Makenza ni na ngokata mabanga na ndeni. Na vous êtes pe mama Zozo na. Domitil Makenza, mama Zozo na kata end, mama bande bele voilà. Toujours mama Zozo na kata end. Chouchou na nyota. Aminata ndonga la bele voilà. Ah bato tu linga la ketchu et numéro de téléphone ko benga yo pe plus 243 993 60 66 27 wana ozi numéro à WhatsApp à maman bandela susu plus 243 993 60 66 27 numéro na ngaya. Merci na abonné tout ya Congo Liziba TV to linga bino déjà ce fin du mois tozana kati ya Turquie bozela biso na Turquie wana Sele Mangaya Valimba la Bogali Bongongo bino tout bozawana obanga corona te. Ok, j'ai la boîte, il y a maille. Non, qui a ça, une semaine, tu as une émission. Ah, non, Grèce. On a déjà chez nous, on a qui est venu pendant la question. On est police à moi. On a ni balasima. Bye. Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.